Ma pamboli zo kota na nzoto na instant nyonso. Opesi $10 la papoti ma pamboli. Opesi mbongo ya $10 ya ba grande fête ozi ma pamboli. Opesi ba cotisation pour la botongo Yerusalem ozi ma pamboli. Opesi tinsani awa pour la botongo Yerusalem bien pour la paiement à salle ozi ma pamboli. Ba ma pamboli tozo zwa eza sikondo ba direction ebele ba ma pamboli comme ebele. Lokola ma pamboli comme ebele. Yango de sikoyo ezali ko attirer convoitise. Il y a Satan. Tout nous élévation spirituelle. Ma pamboli je sais que le biso, moi ma kimbangu. Tout soit renvoie tout instant. Mais aussitôt to suis, tant que so na ndaku, so so 500, 200, nanzela kaka 200 k et bungi et keipo, tentation ko yaki wana o agir mal. Satan, c'est manœuvreur. Il sait que on a tout. Il est là, il est présent. Il observe. Ayebina na juli pamboli na juli il sait. Akolanda ba ba juli pamboli pour grignoter c'est du pamboli là longolango. Ti ozotika la ka mutu pamba. O mona o comme ça makamba pamba. Mais oza mapamboli te pour na nini ozo makamba pamba. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Beauté ba ndeko balandi na papa Simon Kimbangu esika nyonso bino bonsoir. Lelo tozali bongo dimanche 28 septembre 2025 sika wapitoye na papa sa plan Nil oyo ezali moko ya baparoisse ya l'île de France mamba te tozali na Saint-Denis, Saint-Ouen, Montreuil pe Blanc-Nil. Lelo esepeli biso bana bino na Masolo Kimbang TV to kosangana elongo na bandeko na biso ya Blanc-Nil. Pour kopesa na tata mikole sokolo centre na sengi na bino tolanda biso na boke bino so programme ndenge yango ekolekela na micro wa bino de koma mafifi ndongala tolanda na boke bino so merci. Papa, c'est même mon bimba, le papa, nous sommes les animaux sous. Donc, il dit que l'on a mis sur 7 ans, on a fait la caillou, nous avons fait tout ce que papa. Donc, on a fait ma pambo lì lo so sopra panno chi mi ha to sei mangiato per il mio so ma come mi sa per il mio na como tata
Tata Molimo Santo, tokokamata mokanda ya Nzambe. Psaume de David, chapitre 119, tokozwa verset 37 na verset 38. Soki tozwi tomala kotanga na kombo ya Tata mwana pe Tata Molimo Santo. Détourne les yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Amen. Tous les qui la première tous les chants, tous les badins, tous les blancs. C'est loué, c'est loué, c'est loué, c'est monongele, nous salaye, nous pouvons, gele kwatata, gele baka, golozamba, aditamba me asala ilungiti, mena baba. Yo monaki pasiete, topikisa
mwinda nayo mabondeli yango monduki nayo wete olonga esika Salama pesio oko kende liboso solo eko ikisayo mikitisa oko tawama salama pesio oko kende liboso. Yonde molimo uzali motindami ya kolo ondimaki konyoka makufa ose mpona kosikola biso ozalaki na biso kati na mokili bato bazangaki ntina na bolingo na yo monene tozwi bosomi ozalaki na biso kati na mokili bato bazangaki ntina na bolingo na yo monene tozwi bosomi Bangu yode molimo uzali mutindami ya kolo ondimaki konyoka makufa ose mpona kosikola biso ozalaki na biso kati na mokili bato bazangaki ntina na bolingo na yo monene tozwi bosomi ozalaki na biso kati na mokili bato bazangaki ntina na bolingo na yo monene tozwi bosomi. Yonde molimo uzali motindami ya kolo ondimaki konyoka makufa ose mpona kosikola biso ozalaki na biso kati na mokili bato bazalaki ntina na bolingo na yo monene tozwi bosomi ozalaki na biso kati na mokili bato bazalaki ntina na bolingo na yo monene tozwi bosomi Bangu yonde molimo uzali motindami ya kolo ondimaki konyoka makufa ose mpona kosikola biso ozalaki na biso kati na mokili bato bazangaki ntina na bolingo na yo monene tozwi bosomi ozalaki na biso kati na mokili bato bazangaki ntina na bolingo na yo monene tozwi bosomi Nzambe molimo santo kati na lokosolo indo sepele monani kati na lokosolo indo nani ayebaki ete moindo akokaki kosepela Nzambe akaniseli biso atindeli biso molobeli kimbangu aye kati na baindo tosepela Nzambe molimo santo kati na lokosolo indo sepela monani kati na lokosolo indo nani ayebaki ete moindo akokaki kosepela Nzambe akaniseli biso atindeli biso molobeli kimbangu aye kati na baindo tosepela
elonga emonani bayindo tosepela elonga emonani elonga emonani bayindo tosepela elonga emonani elonga emonani bayindo tosepela elonga emonani elonga emonani. Baindo tosepela elonga emonani elonga emonani baindo tosepela elonga emonani elonga emonani baindo tosepela elonga emonani elonga emonani baindo tosepela elonga emonani elonga emonani. Kimbangu tumukumisa yo na bolingo monene olakisi na biso ndimandikono koma pekufa kote biso tozwa bosomi bongo ya tata Simo Kimbangu. Kimbangu tumukumisa yo na bolingo monene olakisi na biso ndimandikono koma pekufa kote biso tozwa bosomi bongo ya tata Simo Kimbangu. Aniseli biso, atindeli biso molobeli ya libela na libela Kimbangu molimo mosatu azali na biso solo totunda kolo. Aniseli biso, atindeli biso molobeli ya libela na libela Kimbangu molimo mosatu azali na biso solo totunda kolo. Alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Baindo tosepela, elonga emonani, elonga emonani. 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 Alléluia, amen. Alléluia, 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 amen.
Nous allons lire les 10 commandements. C'est tiré dans Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'à Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'à 17. Et après, nous allons lire les 12 préceptes de l'Église. Nous allons commencer la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te la deuxième tour de chant. Uzolele basi akana sadiki yaku
bapasi nazali na yango mobimba nanga nanipesa na ye nzambe ende ya kosilisa bapasi nazali na yango nakobanga te wete na simba mingi na mosungi ya libela na libela nakobanga te wete na simba mingi na mosungi ya libela na libela nakobanga te wete na simba mingi na mosungi ya libela na libela nakobanga te wete na simba mingi na mosungi ya libela na libela basi komekama ya satana nakokweyisa mate makita nyonso ya banguna na ngai ezali sepamba pasi konyokama komekama ya satana nakokweyisa mate makita nyonso ya banguna na ngai ezali sepamba kimbangu kyangani elonga nanga kimbangu kyangani azali mobateli nanga kimbangu kyangani elonga nanga kimbangu kyangani azali mobateli nanga nakobanga te wete na simba mingi na mosungi ya libela na libela nakobanga te wete na simba mingi na mosungi ya libela na libela nakobanga te wete na simba mingi na mosungi ya libela na libela nakobanga te wete na simba mingi na mosungi ya libela na libela mipepe ya mabe ngai napamelaka ngo na kombo ya kimbangu kombo ya nguya mipepe ya mabe ngai napamelaka ngo na kombo ya kimbangu kombo ya nguya kombo na nyonso kombo ya bikamwisi kombo ya kimbangu kombo ya nguya kombo na nyonso kombo ya bikamwisi kombo ya kimbangu kombo ya nguya nakobanga te wete na simba mingi na mosungi ya libela na libela kolo toso soli ete bokonzi bwayo ebelemi nabilaka biye olakaki biso bilongani simba kondimana biso kolona nguya sosolisa bana bayo wete tolemba te kemora kaki biso emonana tosepela kemora kaki biso emonana tosepela sima kondimana biso kolona nguya sosolisa bana bayo wete tolemba te kembo
inosukalise kwezali ondima kokumisayo ondima koyembelakayo ondima kotonga kamba inosukalise kwezali Tondima kokumisayo Tondima koyembelakayo Tondima kotonga kamba inosukalise kwezali Tondima kokumisayo Tondima koyembelakayo Tondima kotonga kamba inosukalise kwezali saya kosalela yo yakoleka yawe mola maboko longola bokono saya kosalela yo yakoleka yawe mola maboko longola bokono banana yo imbangu ye mama pamola ye biso banana yo imbangu ye mama pamola ye biso banana yo banana yo imbangu ye mama pamola ye biso banana yo imbangu ye mama pamola ye biso banana yo yo yawe upambola biso libota ya levi kosenga na yo yawe libota ya levi
yango toyeba ina yo makasi ya ngano na mai yango toyeba ina yo pambola biso ngano na mai yango toyeba ina yo makasi ya ngano na mai yango toyeba ina yo pambola biso bangwe mama pambola biso bana na yo bangwe Mama, Pambola biso bana na yo.
pour les malades. Les bons délits pour les malades. Ni tokoki kozongi sepai na yo papa soki tozongi sino merci te. Ya solo nzambe na biso soki tozali semaine mobimba maye tosali mingi sepelisi yo te papa. Limbisa biso bana no na satango papa. Ya solo nzambe na biso toye awa na mokolo ya yenga pona kokumisa monene na yo pona kosanjola kombo na yo papa. Papa kisorokele bukelo, papa diabungana kiangani, papa diamenda kutsima. Bino basatu na moko tata simuki mbon kiangani tata mwini musantu. Mama mungu kia wanganzita ni morobeli. Papa tofuka mina tango tocheto mina biso na sepa mbate masumu na biso biso na biso na yo. Tata simuki mbon kiangani limbisa biso mala tuku sambo na sambo kweto kwa yoka libonde na biso. Pamba te onzambo ko yoka ka libonde ya bato masumu te. Yangwana papa to yeli boso na yo to seni bolimbisi. To seni bolimbisi papa simuki mbon bolimbisa biso. Na mokolo ya monene ya le 28 septembre. Mokolo yo papa mfuma mbanzo sopaki makina na yo. Kwete biso to kwa kubenga mabana banzambe. Lelo to kokisi 40 ans papa. Na 40 ans tata simuki mbango kiangani osala balikambo na yo kati na mokili. Kanisela biso papa to lakisi yo mokili to yebi mayimazali koleka kati na mokili. Kufa, nzala, itumba, maladi. Makambo ndenge na ndenge tata simuki mbango kiangani. Biso tozane kimelo mususu te yonde bomba mena na biso. Oyo nzambo lingi kati na biso kwa kosala makaso edimi molinite. Tata simuki mbango kiangani. Kanisa bana no na este ya RDC. Makila ya bana na yo papa ezali kosopa na lokolo esipa ya mai na biso na yo. Papa ata moko to mibale bazali kati na mboka wana. Oyo bazali kosalela yo na solo papa chakimia. Chakimia papa simuki mbango. Kanisa pe na bamboka oyo tovandi tata simuki mbango. Biso to kanisa ki toye awa nde tozali épargné. Mais papa tozali épargné te. Oyebi maye bakoleka kati na mboka oyo. Bana na yo mingi papa bazali mikanda.
bana na yo mingi papa bazangi misala, bana na yo mingi papa bazangi mabota, bana na yo mingi papa bazangi bandako. Kasi biso bakimbaniste papa tobengami ba pont, tobengami ba ambassadeur papa, kombo ya ambassadeur papa tokokai kozanga liboko te. Kasi tata Simon Kimbangu na tina na mabe na biso ya moto zali komona ete nyonso to tozali kosenga tozali kozwa te. Tata Simon Kimbangu limbisa biso na mokolo ya monene papa likolo ezali ya kofumbama. Tango ozali kopambola bana na Yerusalemi papa kobosana biso te. Kanisa biso papa tana likamoka malamu tosalela yo nzambo sepela olongisa biso ne tumbo tozali na yango. Papa Simon Kimbangu na mokolo ya monene papa topesi yo cadeau ya temple ya Luila. Papa tango ndako wana ezali kofumbama kotisa biso nyonso na kati tata Simon Kimbangu tiangani. Mopepo ya mabe papa oyo eyekati na lingomba ezali kotumisa bana na yo, basali na yo, baponami na yo. Papa, ça la part des choses. Yantimba, ya nzuzi. Mwana soka sengi liba papa okopesa libanga te. Mwana soka sengi mbisi papa okopesa nyoka te. Papa kanisa la biso. Bundela biso bitumba ya butupe ya moi. Bundisa bazali ko bundisa biso papa soignisa bazali ko soignisa biso. Telemela bazali ko telemela biso. Maye ko kokaka te yo nzambo ko kokaka. To chake bika na mutu te to chake bika na biso epai na yo. Oyo ni papa Simon Kimbangu kianga ni tata molimo santo tikate ko sala makati na biso. Baye bazaina ba prison papa mingi baye makambo asali mingi baye makambo asali te. Papa yo sambela bango yo zala juge. Kanisa pe kati ba famille na biso ba maladi ya ndenge na ndenge kota. Maladi ya oyo biso na bibo mono ezali ko santo. Maladi mosusu pe ezali spirituel. Papa kende ko cha ko sika mono nyonso azali na mokona lelo ya 28 pesa biso kinyo na yo. Sobre la sua papa. Nzambe ya bakoko na biso, Nzambe ya batata na biso, Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani. Papa Simon Kimbangu kiangani, papa Simon Kimbangu kiangani. Nini tokobela wana ngonga oyo papa yo ezali koyeba. Papa ya yango tozongisi merci. Pambate molingo na yo ezali monene katikati na biso bana na yo. Yo bateli biso poso mobimba. Ya wana papa to yeli susu komatala kati na ngomba na ya kule. Papa to komi na ngonga oyo to kolela kana tina ya pasi wesi kozinga katikati na biso bana na yo. Ya wana papa to belio papa. Yo talisa elo ni na ngambo na biso oyo kamaleli na biso tozali kosenga na ngonga oyo papa limbisa biso. Limbisa biso papa kotala mabunga na biso te. Papa yo yoki ba mama na yo. Ndenge basili kosenga yo na ngonga oyo papa nga na kobakisa nini nazali se mwasi ya mabe papa kotala mabunga na ngai te papa tolelise epai na yo mwana asili kokoma mokanda na ese epai na yo ya pasi ya ngana papa na mokolo malelo tosengi papa zongisela biso moko na moko eyano ya kitoko pamba te tokakozwa kimia papa yo yoki mabonde oyo tindaki biso tosili kosala yango papa tokokisi mobeko na biso papa oyo sili kotinda katikati na biso ba mama totie likia papa yo kopesa biso solution ya kitoko tokomi na ntango tokosala cérémonie to na programme ya bénédiction d'enfant na kanti service ya protocole bapesa biso programme ya kokilisa bana nde tosengi batata to bamama oyo babemaki bana baleka liboso mpo batalisa bango na nkolo
Nakoma tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso papa so bon kiangani tata molimo santo. Kobanda tokota kia toza kobenga kombo na yo pamba te tokutani awa biso nyonso mpona kokumisa yo na mokolo ya lelo. Devoir nde opesaki na moto oyo osalaki ete 7e jour eza mokolo tokumisa yo nzambe tosala eloko moko te pamba te na mokolo ya lelo oyo opemaka biso tokokumisa yo na mayuma so osalaki mpe osalaki moto mokolo ya poso. Liboso na biso mama na tata batelami bayepai na yo te baye kotalisa yo likambo oyo opesi bango po ete yo pambola bango pamba te soki opesi lipamboli te mpo na biso tokobola mwana ekozala mpasi yango wana baye kotalisa mwana epai na yo. Ngai na kosimba nazali kosumuki na se ya ntango oyo ngai na kosalaka maboko na ngai eza na mbindo nasili yo peto na ngai opetola maboko na ngai pamba te ange na yo oyo baye kotalisa po te tosimba ye na tozala kule pamba te yo lobaki ete kotika bana mike baya epai na ngai pamba te bango e bazala kokonzi ya likolo bongiselanga nde ezalima wape kolemo na yo na nyonso ekolekana salisa biso na kombo tata mwana mosanto. Amen. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous le dis de ne pas mépriser l'un des petits enfants, car il ressemble aux anges du ciel qui regardent la figure de mon Père tout le temps. Notre Père qui est aux cieux veut qu'aucun des petits enfants ne s'égare. C'est la raison pour laquelle celui qui accueillera un petit enfant en mon nom m'a accueilli. On lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât la main et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Et il leur imposa la main. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier ces petits enfants au Seigneur, afin qu'il les bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour eux. Élevez-les dans la connaissance de Jésus-Christ, l'ami de petit enfant, et dans la pratique des commandements du Seigneur. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous ont été donnés par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de les conduire à Dieu par son Fils Jésus-Christ, afin qu'ils aient la vie éternelle en lui. Élevez-le dans l'harmonie et en étant pour eux des exemples par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de les élever ainsi? Oui. Par la puissance de Dieu le Père ainsi que le Saint-Esprit, vous acceptez que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et que vous alliez changer votre comportement et vos habitudes pour qu'il grandisse dans la bonne voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Oui. Oui. Eh, Maman Sabrina Baya, je vous reçois dans l'église de Jésus-Christ, le Sauveur et le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix.
Prions. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ces dons bénis et sacrés que tu as accordés à ses parents. Aide-le afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom et dans ton amour. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale, afin que le petit enfant grandisse dans ta connaissance et qu'il soit pour toujours les imitateurs et les disciples du Christ. Seigneur, exauce notre prière pour cet enfant et leurs parents. Protège-les de tout mal, garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ, ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour chacun d'eux. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous des siècles et des siècles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tokomi na tango oyo tokozwa makambo bien offrande. Nde tokobenga batata selo na bamama selo oyo bazali na biso baya mpona tosala programme ya offrande tosengi na friki bien faki batambusa so na cérémonie wana. Amen. Tokamata lisusu mukanda ya Nzambe. Tokomi na tango tokotanga troisième texte oyo ya méditation na biso ya lelo. Ba texte ezali
mibale to misato. Ya liboso tokotanga na Jacques. Otoza na stylo tokoma nano. Tokotanga na Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques chapitre 1 verset 12. Ya mibale tokokende na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Donc, je me répète, Jacques chapitre 1 verset 12, Sima 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, et la commentaire support la prédication na biso, tozoyango na Matthieu chapitre 4, yango totanga te kasi yango ndem topesa biso base ya prédication. Commentaire na biso tozwa na Matthieu chapitre 4 verset 1 jusqu'à 14. Totanga te mais tolimbola yango. Donc, ce qui est dans Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je reprends. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tout le qui n'a 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenu qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tobonela na kombo tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa simo ba okiangani tata molimo santo tobeke lisusu pamba te na ntango yo liko solola na bana na yo mayo bongisaki yango etangami kasi olekeli na nzela ya ngai mosali na yo mowumbu na yo po ete nazala instrument nazali bule te natondisami na mbindo ndenge na ndenge nakoyokisaka yo soni na miso moyini satana nasengi na yo olimbisa ngai pambola ngai po ete outilize ngai ndenge elingi yo bana no bakoyoka message oyo okotinda lelo kota na motema ya mwana moko dispose bango soki toyoki tobomba tosalela mpo mokolo suka yango kopesa biso kobikisama ebandela programme te suka totike na maboko na yo na kombo tata mwana mpe molimo santo amen. Na kombo tata mwana mpe tata molimo santo totalaki loyembo na biso liboso na psaume de David chapitre 119 tozwaki na verset 37 jusqu'à 38 eza na mokuse psaume de David ototangaki elobaki nde boye détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre de ta voix, accomplis avec ton serviteur la promesse qui est pour ceux qui te craignent. Loyembo totangi eza banzembo oyo bakoko na biso bayembaka tango nyonso bakopesaka biso bakotangelaka biso bafondation ebandaka ndenge nini mpo biso totanga yango lelo eyembamaka na ntango ya bakoko na biso David na bakoko misusu tokota na fondation te mpo ntango na biso epusani kasi makambo oyo totangi bango bayembaka yango biso totangi lelo pamba te tozalaki na banote te mpo biso mpe toyemba kasi biso mpe lelo toyembaki na kati ya texte oyo totangi tozosenga na tata nzambe na position tozali na yango azongisa biso na alignement donc tolongwa na distraction tosengi longola biso na banzela oyo tozali bongo esala biso me likambo oyo tosengi awa
ya solo tozana lingomba etata molimo santo. Molimo santo mutazotambusa biso. Jésus tango yembaki deuxième chanson ya deuxième tour oba yembaki wana. Na kati ya nzembo wana Jésus azosenga tata Simon Kimbangu apambola biso. Pambate azana mvwama. Donc azana ba moyen nyoso apambola biso to bongana nzoto pe na milimo. Yango nde totangi na biso oyo ke soki tata Nzambe abongiseli biso asepelisa biso ndenge asepelisaka ba oyo batosaka ye na ndenge ya solo. Jésus sikoyo alobi ndenge wana. Curieusement, Jésus alobi na nzembo mibale bazo bunda bitumba. Tozo bunda bitumba longisa biso. Papa longisa biso bitumba muinisa na lingo tikate. Sikoyo lelo tokomi ba lettre mibale pa tata Nzambe. Lettre liboso tosengi mapamboli tosengi abongisela biso. Lettre mibale Jésus alobi ete bitumba. Sikoyo na ba lettre mibale tokomi biso sengi mapamboli bitumbe uti wapi. Mapamboli tango yokota na nzoto tokomona te. Bitumba wape tozobunda na misu tozomona te. Makambo nyonso ezoleka na molimo. Exactement makambo tobongisaki lelo po toteya ezopesa sikoyo mpona nini après avoir kopambola tobunda. Yango sikoyo tolinga koyekola lelo tata Nzambe apesa biso ndenge nini tokoki kovivre po ete soki apamboli ndenge nini tokolonga bitumba wana Jésus alobi. Yango wana na psaume tokotarde mingi kuna te pamba te oyo tosengaki kuna yango oyo nde ezali kati ya développement matei na biso. Yango nalobaki ete ya solo lingomba na biso eza ya molimo santo. Ezalaki ete tolobela bikambo mitumba mpe na matei. Ezalaki ete tolobela mpe makambo mapamboli na matei. Mpona ni biloko mibale wana tozosenga na nzela moko. Na bimi nano nafongola parenthèse po tozana ba mikolo toza pe na bana compréhension eza ndenge moko te na okele mbangu te na okamata exemple wana ekozala ya musuni ya nzoto si mama te na biso eza plus spirituel po tango Jésus alobi bapambola biso mapamboli ezokota na nzoto na instant nyonso opesi $10 apapoti mapamboli. Opesi mbongo ya $10 ya ba grande fête ozi mapamboli. Opesi ba cotisation pour na botongo Yerusalem ozi mapamboli. Opesi tinsani awa pour na botongo Yerusalem bien pour na paiement ya salle ozi mapamboli. Ba mapamboli tozozwa eza siko na ba direction ebele ba mapamboli ekomi ebele. Lokola mapamboli ekomi ebele yango de sikoyo ezali ko attirer convoitise ya Satan. Parce que papa Zoloba, bozali bana mapamboli. Tant on est sur mapamboli, elingi koloba ete. Boza bien. Sikoyo Satan azali na sengote, ezoko attirer convoitise. Na ndenge nini? Bano bazana mapamboli ebele, il faut to attaquer bango, mapamboli wana babwaka yango ou bien ebunga. Voilà parce ni bitumba yeko bimela. Parce que biso tozo senga mapamboli. Mais tu as préparé pour tout bunda. Yango na baso boto la biso mapamboli wana. Yango na bina okamata exemple. Na bonzoto boye naza homme d'affaires, naza mbongo. Tozong sa makanisi na biso na bamboka to uta. Awa mwa loi ezali mais tozong sa makanisi na bamboka to uta. J'ai des moyens. Na tonginda kunanga ya kitoko. J'ai ma voiture, j'ai tout. Ngai na moni que c'est bon, nazana ba moyen nanga muyibi bazo mona ndenge na zali ba s'organiser miyibi na ba mboka to uta photocopie la tato na butu to yiba mbongo ana mbongo mingi photo yiba mbongo ba s'organiser ba ye na butu soki ozoki ba mesure te ozoki ba disposition te que un jour muyibi akoko ya par exemple la porte à lupango okanga kiango na cadenaté
ndaku okangaki otiano porte kitoko te mais ozala ba moyen ba miyibi wana tango bakoya bakobuka porte bakoti bayibi bakimi lobi na tongo bani kolela ba miyibi bayibi nga mbongo tout ça soki mpo ozwi ba précaution te bakoya lisusu bakoya susu koyiba au fur et à mesure bazoyiba yo babien na yo ezokodiminuer ezokita soki ozalaki na voiture bayibi voiture soki ozalaki na voiture bayibi voiture soki bakoti mpe na ndako bayibi ba télévision au fur et à mesure tu ne prends pas de précautions le voleur va continuer à faire ses opérations abana koyiba yo. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos dispositions, vous allez sécuriser la maison. Si mandé sur Moïbe a changé porte. Donc a dû maïle. Voilà na soko loblana na bonzoto. Donc Moïbi bato belé dans le quartier. Ba ciblé kaka yo parce que yo za na ba moyen. Ozana mbongo mvwama. Mwana mvwama. Oba utoyeba na jejeki yeyo. Faut tout yiba mbongo. Donc na kisasa les opérations passent na bateau to sobenga ba kuluna ba ko côté na yo. Ça c'est un exemple. Wana na bunzoto. Tozonga na makambo totaki na Bible. Mais tout par exemple on a malamu. Mutu oyo alongi tentation. Mutu wana tata nzambe akotombola ye. Akozala na miso nzambe mutu munene pamba ta alongi tentation. Tentation est rien d'autre que bitumba. Ya on trouve qui support matin na biso to na Matthieu 4. Le solo est dans Matthieu 4 wana ezali le solo ya kolo Yesu. Kolo Yesu a outi kosala sacrifice ya 40 jours. Ba maman ba outi sala ya 3 jours. Mais le long kolo Yesu a sacrifice ya 40 jours. 40 na 3 ils ont chiffre moko au biso la ngoma to yebi sens et signification nango. Assisi sacrifice. Tango assisi kaka sacrifice. Sataye. Sata bimelie. Aibisi na moni obuto sa sacrifice ozana nzale ba mabanga oyo onyo soso mono na yebi na nga ozana nguya okobonga na ko mapa olie parce que obuto sa sacrifice à 40 jours comme ça nzale sibi kole satani aibisi mutu mwana mutu ko vivre kaka na bloc ko dia te. Donc pour nga bloc ko dia na tiaka ngo kate. Nazo lo blanc na lingala ni ba ba lingala facile pour te comprendre. Satan kamati Satan akamati kolo Yesu. Amemi na Yerusalemi. Amemi ni kolongonga. Bon na ngonga nda nza mankamba ni zana likolo donc tout ça la image wana memi kolo Yesu kuna. Mais la question qu'on va se poser, comment Satan avait la capacité ya komema mwana nzambe? Quels sont les moyens qu'il avait utilisés pour déplacer Jésus-Christ? Est-ce que parce qu'on s'est déplacé en chair et en os? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un esprit? Je ne sais pas. Mais tout compte fait, a commencé na suka ya ngonga. Alobi na ye. Soko sauté awa. Ba ange ba yambo mi comme na sete ba ange ba yambi yo kolo linga ko ya kubukana. Et ça vrai. Ko satani abinzambe ba mekaka été. Deuxième tentation. Satan le bina ora ici il parce que tout ça sacrifice. Faut na quoi ça y est. A même le colon bomba ou le qui temple na mulai. A kedi na suka sommet.
Si vous avez un kilomètre sur la Seboé. Ah, Satan le binae. Ce que vous avez fait, la péchio, vous mémonio soyo. Que le Satan a dit, va-t'en, Satan. Bengenier. Donc, quand on a l'obligation. Dans le chapitre total, il faut que l'homme ait mis son zambé au mati. Parce que dans le chapitre total, Tatan Zamba Lobi était à coquille ko sala à coquille ko tika yo te la tenter au-delà de la force na yo. Il faut intervenir. Voilà que Colosse a l'homme de tentation. Mais quelle était la manœuvre satanique? Satan pense à les alaguenim. Ce que Colosse a Lobi était ma banque comme il m'a pas. À toi si Tatan a été. Parce que Colosse a déclaré que pendant ses prédications que il y a Tata baza mutu moko. Bon si ko tant où il y a au Kamata ma banque on a commission on va pas voilà il a déclaré que baza mutu moko mais nini aussi ma banque commission pas sans même se référer à ton père. Donc baza mutu moko te baza mutu lokuta donc parce que loko ndé bazala que piège bachaki Colosse yango wana. Les longs gana yo tout ça sacrifice à 3 jours. Satan y agozela mutu na mutu sikoyo agozwa Satan na côté na parce que pas le temple pamba te Colosse ya joki ya ye pour azaki ye moko sikoyo tozali na batata na ba maman mutu na mutu après 3 jours de sacrifice Satan y azoya ko meka. Pourquoi ba cibler ba maman nyo soza na mukili batata nyo soza na mukili mais bazo mona ka ba maman ki bangiste parce que nzembo checheka yemba ki était Pamola biso qui me pesa biso ma pamboli si tozui. Maintenant pour mouyibi à côté, comment fermer la porte? Comment empêcher Satan à côté na ndaku na yo? Ndaku no nini? Ndaku na yo zali nzoto na yo. Et nzoto na yo zali tempelo ya Tata Nzambe. La clé pour que Satan ne rentre pas, c'est les 10 commandements. Kangango bien. Kangango bien, parce que ce qu'on porte bien na bibeko. Satan a dit que ozali la richesse nous anini na lisolo to pese qui a que ba côté lio na ba bandi. Biso siko ba côté la biso na ba bandi. Satan ko côté la biso po nini. Po tata na biso zo déclarer que bano yo bazaba na ba pamboli. Bana o bandimi te basala misala po bazo ba pamboli. Pamba te ba koko no biso ba lwaki ete soki Yerusalem ya sika ekita ndenge ebimaka na tango ba koko na biso mapamboli to kozwa te balobi ba koko no biso balobi to tonga yango poto to ba pamboli. Donc bana bazaba na mapamboli, c'est ça notre richesse. Maintenant, comment les conserver? Quand on porte bien. Ce que ça m'a cassé le bébé côté, porte fungwami. Satan oya côté, abani ko yibe loko moko moko. Abani ko yiba, biloko yazo yiba, ezaliti mapamboli oyo chaneti na ba réserve na yo. Oyo ko sala plus tard na kata mapamboli tozana ba don, tozana ba moyen, tozana longue vie, tozana été au bas de la famille. Tout ça été ce qu'on ne pas c'est une solution facile. Donc la carte m'a pas embolé ça la diversité belé tout ça. Ce que ça t'a banoya yiba moko. Au moment on va diminuer spirituellement. Maintenant tant que Satan ça yiba, vous allez vous poser la question, il va voler ça comment? Comment est-ce que je saurais que Satan est en train de me voler? Oui, c'est simple. Les lois batongi ngai. Pas baté ezala nango batongi. Bapekisi la lingomba mais basali bato université ko tonga baza na kati na lingomba lelo tongi ngai ngana yoki ke batonga ki ngai directement na réagir sans se référer que les tentations. Voilà encore Yesu a qui prudent dans le monde à lobby non. Donc ce que tongi ngai la première réaction que je vais faire pour que n'a pas arrêté, je rentre chez moi. Na kenan ko bondela ah papa na yoka ki batonga ki ngai na likambo kasi naza inosala yebelo côté. Donc pour dire que biso to kana na papa son mba okiangani donc ce qu'on a voulu passer zoya na talisie passe wana je cherche pas la solution
Ce qui passe, il y a lieu au louki solution que vous allez à Bonzoto. Mais plutôt, comme les Cambodgiens ont dit, il y a une solution spirituelle. Ce qu'on dit tentation, il y a, tiens, ma bolon, on a assez. Ce qu'on dit tentation, au fur et à mesure, vous êtes en train de monter d'échelon. Jusqu'à ce que vous allez atteindre un degré de spirituel élevé. C'est ça. Mais si vous n'arrivez pas, il y a une longue tentation, vous êtes en train de vous baisser. Comment vous allez baisser? Toujours dans cet exemple-là, on s'est baissé. Parce que au long de la tentation, on a été spirituellement quitté. Parce qu'au lieu de se référer à Nzambe Nayo, tu as pris la décision. J'ai dit, je ne viens plus. Donc, comme j'ai pris la décision, c'est le plus spirituel. Référez-vous toujours à la papa Solomon Kiangani. Parce que c'est le modèle à suivre. Moïse, tout en étant en communion avec Dieu, Bana Israël, avec le tourmenté, Moïse avait le pouvoir qui peut réagir à tout moment, mais à condition de se référer à son Dieu. Moïse a pété c'était la libanga maïebimi, Bana Israël, c'est une bonne chose. Tatanzamba sépélité. Il fallait se référer à moi. Comment tu as fait ça? Comme tu as fait ça au moment où on a lakate. Alouki successeur, voilà notre prédication d'aujourd'hui. Je suis tenté. Il ne faut pas réagir, il ne faut pas répondre. Parce que réponse sur les alliés, réponse humaine. Plutôt chercher la réponse spirituelle. Parce que la tentation, c'est spirituel. Bazo Luka, votre stockage de bénédiction, soit va dérouler en union, soit va diminuer en haut. Soit peut va égarer. C'est pour cela que j'ai été caillé Minzembo, mais tout malazo Bunda Papa, ça il s'en a longa. Voilà maintenant d'où vient la bagarre. C'est ça. Nous avons besoin de ce là, toujours bunga. L'élo, interpellation salami. Pour nous tomber dans la mission de Tanzambe, il faut longue tentation. Batonginga, bafinginga, balobinanga boye, basalinga boye. Quel que soit tout ce que nous rencontrons, secondé, tu as libéré quoi 3 jours. Nous avons tout ce que nous avons landaye, balakise loko moko. Ce qui te piqué, il y a moi tango yo, tu tel misi bendele. Nous avons muta keba. Tentation lingo ya. Ah batonginga kutu balobi kutu ye kutu côté qui be côté. Ye kutu yega des jours. Yo le yo ka bomo, bosaka na ya susute. Ça c'est la décision humaine. Tout le monde Moïse avait été dans le bangate vite fait. Benga tata na yo. Tata. Taba lubinga boy. Kana misulu ya solo na même segment tata libisanga, libisa be bango. Au sauter le kamwango. Na misulu Nzambe obadi o mata. C'est ça que papa Diangeda disait, pour atteindre la perfection, il y a spiritualité, il faut une longue tentation. Le lot de papa Diangeda, papa Fumambanza a salé accident 40 jours à Tanisma Kirana. Allons-y Bitumba, allons-y, il y a Zanzambe, il n'y a pas d'autre conclusion, il y a Zanzambe. Mais Bissobana naye, tout ça fait Banzambe. Papa le qui était biso tout ça ba kimbangu tout ça banzamba mike pamba te a PCP biso pouvoir était œuvre ngana sali bilo ko ça la continuité na ngo pe bo surveiller ngo ko ko na biso ka mandat ka pouvoir ya ko kengela mokili ya ko loba ete o nyoso tata nzamba sala to batela yango mais ce que les Cambodgiens ya biso to kena na solution humaine. Je vais ouvrir une parenthèse. Tant mon boulot les agos les ambitions en France awa tant nous sommes koyoka les aragité papa lobila kabiso kamomoko personnellement alobi bino na poto makele les alaka mingi pamba te bino problème lingomba bolinga ko solution bino moko bobo saki mokonza lingomba zali o pasteur moko ali mbongo o pasteur même mokonza lingomba zali référez-vous na mokonzi bosali rapport botideli mokonzi atali muto na teki kuna liye mbongo asali ndenge nini alandeli surtout non ale mbongo akodoba susu te akoto micro te akoto sa supasiter na biso te. Est-ce que c'est votre église?
Tout ça sali. Donc tout ça soit décision na place en Zambé. Tout ça soit décision ya bon moto. Ya mo sala ma kelele. Les lois interprétation c'est la miette tout nous élévation spirituelle. Ma pamboli je sais que le binabiso. Moi ma kimbangu. Tout soit à tout instant. Mais aussitôt tu suis tant que on a ndaku so so 500 200 nanzela kaka 200 ka et bungi et que il faut tentation ko yaki wana ou agir mal. Satan c'est manœuvreur. Il sait que on a tout. Il est là, il est présent. Il observe. Ayebi na na juli pamboli na juli te il sait. Akolanda ba tu le pamboli pour grignoter c'est le pamboli là longolango. Ti ozo tikala ka mutu pamba. Au mona comme ça makambo pamba. Mais ozo na pamboli te pour na nino ozo sa makambo pamba. Badon ezali. Et il a na pamboli. Mutu na dona ye azana tangu na ye badon ko ça la ndenge moko te. Mutu mususu akolota bandoto ndenge banzembo to yemaka tangu tumutaka retraite. Mutu mususu ako sakola makambo ya lobby. Mutu mususu ainsi de suite ba savant pe bazali. Na biso to na bana. Mais pour ko batela don wana papa wuti ko loba dernièrement mukola mi balé. Ce qui est tatani na maman va encadrer bien tout un état enfant. Ndenge nini ki bonzambe ne ndako bima. Ba ngo bonsa kolo yesu. Mais tata nzambe uta kolo so botamaki aponi li botamaki aponi etamboli na ye. Soka moni ke kolo so comme danger. Alongoli na mabele o amemi en Égypte. Amoni en Égypte kula alongoli en Égypte amemi en Jérusalem. Amoni donc azo déplacer mutu na mutu. Biso to tiki ba mboka na biso sikoto za na poto amoni ke abino ko sala musala na ngate bino ko na Paris ba mususu abino ko na Allemagne ba mususu bino ko na États-Unis ba mususu abino ko na Londres siko apanzi biso siko ba don oyo apanzi la ki biso tant to ye to bossa ni manœuvre satanique. On a la bénédiction mais on n'arrive pas à le maintenir. Moyiba zo kota zo bukanda ba zo yiba. Votre corps est le temple de Dieu. Yangwana na mibeko oto tangi ya ba précepte ba lobiete osokola bolumbu te ola la pe bolumbu te. Tu peux pas rester nu parce que votre corps est le temple de Dieu. Nzambe bomba makana kati en permanence. Donc biloko wana sur lingoma za ko rappeler parce que azozongi sa biso na bonzambe. Mais biso to lingo za na bonzoto. L'interpellation hier, j'espère que ça va y essayer de fermer la porte. Fermer la porte, c'est rien d'autre, observer le commandement. C'est ça la clé. Si vous avez porte na yo Satan yé, babandi ko buka porte na bami yibi bandi tongo de kotana bazongi. Yokuto olobino elokote. Papa si mo banga bundele li pambate. Tout ça la silence. Biso silence na biso to futa wango pa SKK, pa papa son bon kiangani. C'est notre assureur. Le dans la voiture, tout inga pas. La première question, monsieur, est-ce que vous êtes assuré? Oui, je suis assuré. Aux gens tout fiers, au bébé assurance, il a fait le constat, mon assureur va payer. Donc aux gens n'a pas gâté, mais en assurance. En assurance. Biso bituma butu to kubundate. Na lali nanga na respecter galère mabonde aba liwe ko bundisa nga papa bundisi batuana aba liwe ko swani sanga papa swani si batuana aba liwe ko yibanga papa beneni batuana. Je me rappelle encore une histoire to zalaki na voisin moko ba Dieu musala ya ko kengela gardiennage na butu mais baso kengela entrepôt. Donc, entrepôt, on a besoin à tout moment parce que ça n'a plus qu'à vouloir être belé. Ah, il y a content à Dieu plus de services à l'objet. Ah, si vous avez payé, que ça gardé. Si vous avez 10, non seulement vous avez mais vous avez un bisson. A Dieu m'a un kamba, na boutou, à tourner entrepôt,
abogima nkamba tout l'entrepôt wana abogima nkamba papa Simon Kimbangu kangani kengela ndako yo so muta yeba bundisa so bundisa yi ça c'est pas un rêve hein, c'est la réalité alali na ye afandi na ye un jour ba yibe ba ye azana kati mais azo yoka na libanda muyiba azo loba to sala ndenge poto sauter mayo donc si je comprends bien échanger comme côté wana pas comme côté tout ça ndenge poto sauter mayo tongo etani ba yibite talanzambe lelo interpellation salameli biso soki tolobi totombola na molimo tolonga tentation tentation tozalaka nango en permanence mais tata nzambe alobi na kotika yo te ke tentation eleka niveau na yo komekama na kointervenir tala kolo Yesu Satan ameki ye 3 fois mais le problème aza komema kolo Yesu ndenge nini aza komema ndenge nini pourtant bamemi likolo ngonga alobi soko sauter ba ange bakoyambo eza na corps spiritualité parce que sur le corps spirituel d'ailleurs est temblera dans le vide. Si on sauter, donc c'est un corps matériel. Mais comment Satan, avec son ordre, avec sa volonté, a même encore Jésus. Ce qui a même qui moi n'a bon biso. Il y a un psaume là sur le qui était papa. L'homme la biso na banzela wana, tia biso na nzela na yo pona to mekamate. Papa kaka mtazana puissance ya koloba ete balingi ya komema yo na nzela ya mabe alongo yo me pona réussir kolongola yo zala na bolingo mibeko misala soki to bana ko se retrouver kaka au monde ze sika moko boye ba tous ba cigarette ba inviter na mutu nzambe moya inviter mutu na inviter ezate bo koti na cadre musala bazo me la cigarette yo pe bilingezo soyo au monde comme na mauvais comme na place ya mabe pona ni tata nzambe bateli yo te comme place yango o meli minga wana yo moko lobi na melanga ngota eza na cadre musala o meli ce que golango so golangwa ou bien on se retrouver sika moko bato bazo bunda yo zalaka na chance so bato babino bunda ka yo komi mais sala mabonde le ozalaka su nengwana te pamba te tata nzambe zo tambusa yo te okomo tambula yo moko ndenge ni chance na yo kaka so bitumbe bande bisi portable no filmer pour tient les réseaux sociaux au CP le bien na kozoba vie belé na TikTok mais sachez bien que ozo tambula na bonzoto pour tambola na molimo faut ça makasi pour respecter l'air mabondeli ko to sa makambo bazoloba sur réussite tentation au mati niveau mingi va perdre parce que la tentation est kaka bazu décision mabe lelo ezali kamute kufa kutana na tata nzambe kutana na papa Simon Kimbangu qui a gagné kuna na deuxième monde pas tokenda kana Yerusalem au monde il fallait pas la décision yo est-ce que papa na kozonga te je vais changer une autre façon de vivre trop tard le petit tentation tozora wana o batonga kinga nga yebite nga batonga penga na tshana nga mina tuna mutute o lemba kotonga donc zaneti na lingo tanga comme mokonza mboka wana te roi de Kara qui pakate tonga na yo mais yo zala na mabondeli qui vivra verra kuna ne pas tokendaka et pas terminer ses années tokutana totala yo lati vert blanc mais ndenge nini oza côté ya bato bazo tumba ba na moto pour vert blanc to lati et kola kabiso na nzoto tango to kokufa pas tokendaka bato baza côté de felo côté à pasi ba komona muta vert blanc zo ya balobi ah yé côté vert blanc za côté wana balakisi musa côté bata vert blanc bakenda mais ba komona yo zo se diriger côté bata pasi ba te muta vert blanc zo ya côté au moins aucun côté à passer t'as pas de faire plein basala kuna yo pense que involontairement donc mo le mozo me mayo sala que mi sala mabe mais vers là collé en nzoto c'est ici que papa lui donne dans tous les dimanches ça c'est un piège si quoi tant yo comme pas ba tuana ba oh papa mais pas ta vers blanc basakuna ah donc yo to ça qui me côté
Au lieu de faire un mot de le joyeux, babani ko beta yo. Yo, ça pas bien. La faire blanc, pensons, tout ça dit kuba. Yamona papa lobi malamu se retrouver na verre blanc. Kota malamu. Tant ozo yana na nzela wana utiki nzoto oyo. Ah, verre blanc. Hôtel côté ba verre blanc. Omoni fumwa longo, omoni papa simba okengani. Neto kima mbangu babia wa kima mbangu te. Malembe, okomi, okoti na kembo na yo. Voilà. Et là, on va dire que c'est un moana. Nous avons le plan pour se retrouver. Et si on va il y a ma bête. Tolinga, te, soko koufi, vert blanc, collé. Tout bon ça les allait. Namakamba, pamba, tout bon ça les allait. Tout réussir tentation. Tout longango. Bitumbartoana, moi j'étais qui a yébi en moana. Vina msomo bimba to balo bunda parce que Satan kama minamte tout ça makasi to longa nzambe azali to konte na ye papa simba okianga to sisi bongo na kombo tata mwana pe mo santo amen to te mo to bonde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout ce qui t'attend au temps, Christo Maman, on a Abishane
Ibangisme, oyez. Ibangisme, oyez. Ibangisme, oyez. Espoir du monde, Église universelle. Nous voici à la seconde partie de notre culte d'aujourd'hui, le 28 septembre 2025. Oyez. Présence.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tozonga ba. Bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu, merci na confiance pour que sa biso na kolanda biso na kati na masolo Kimbangu biso moko tolandi mayeki awa na paroisse ya Namnila Matei uta na Matei uta na koyemba na makambo nyonso tokuna suka ya programme na biso soki bolandaki biso na mokemi nyonso ezalaki na mikro
pe na caméra wa bino ndeko mama Fifi Ndongala botika la malamu nde to mona na merci.